Hola, 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 les amis de Pesantango, les amis de Pesantango, Ngongebeti. Awa nazali na libenge 24. Nazali vraiment na libenge 24, donc besekta non na bana Londres. Besekta vraiment trop bana Londres, mobima na pesi mo basalam place bazali. Donc naza vraiment na libenge 24. Nazo contempler makambo nga nde ezalaka. Makambo yango ekosila lelo te quoi. Tosala bango ka nde ezalaka ti les jours finis quoi. Minga koloba eza te président na ngai Ibrahim baesekta kaka ebele basalami ebele na bandeko na ngai tu baza na Londres. Donc a commencé d'abord à passant basalutation na ngai na ye moko mokonzi na ngai Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc minga koloba eza te quoi. Yama Charlotte plusieurs verte. Donc place azali basalam pene trop. Donc José Dibasana na bosanete Fabrice Mayemba. Donc René Simesi bino tu boza jana kati ya Ibrahim Nzambe na nyonso Yama Charlotte pigeon verte. Balobi ngongo na Notre-Dame de Lingwala. Yango yo avec toujours chez ma sœur quoi. Claudine Kassongo. Base résidence yango yo naza toujours na nenga punda lupa ka ndenge ezalaka bayeba te tellement na mekiri mwa moke yango na boyi lelo bomona ngai me bokoka 100 bokoka toujours 100 ke nazali alenka songo yeyo molobeli mpe mobundeli apesa ntango. Donc il était comment les amis de Londres bao bazali bao baza te. Donc vraiment mawa trop quoi. Aleka songo yeyo Kinshasa wewa, Kinshasa mutuka, Kinshasa wewa, Kinshasa makolo, Kinshasa nde yango yo. Tokoma lukwa na Sénégal, trop de moto, trop de makambo ebele. Kosola na moto aleki nzela bango bayebaka te ndeko, pas même koseskize. Na leki nzela eza mokila tikeli mpani. Mawa trop. Kini kaka boy potanage na potanage mokonzi na ngai président Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc yango nde makambo. Donc yango nde bina makambo de secte bien na bana Londres. Enis Mandosi donc na bosani te Charles Lévy donc Charles Lévy na bosani te José Biasala donc yo pe na kati déjà zalaka kakoka Lévy Saddam Nkosi Pedro oza jana kasa peta ntango fanki manyana yanga kutia kala just kwedi yo kutia osamaze. Donc faki mama na winner na habité quoi. Donc abino trou ouais nazali pote ouais nazali ouais mon vieux qui me zali ouais à sentir vraiment ouais Gisèle Ngombo Gisèle Ngombo Gisèle Mandosi donc Gisèle maman na Igno maman na Clara Syria qui papa na Igno donc bino tout na kati déjà. Donc makobo sana bino te pesa ntango za bino pesa ntango ne bino mankambo. Donc sabino na pesa ntango mawatro sabino na pesa ntango mawatro. En plus makobo sana so mutu nanga moko te Joseph Manchosa Joseph Manchosa na kati pesa ntango yoza déjà Joseph Manchosa. Donc il était comment les amis de pesa ntango na habité ce beaucoup mona mutu moko na kati ya makambo oyo neti kaka azokoka oyo bazokoka te. En plus pesa ntango ezali maman entreprise grand entreprise oyebi donc soko oyebi te faika quoi. Donc minga koloba eza te yango moni lelo nalobi ke beti système masque ye moko bokomona eta mosusu mbala nsima nelongi na bokomona ye me nga moko nanu na mibombi na seka mosu moke mpo tala kaka makambo ngo ndenge otolika semaine oyo mwa kore ezalaki vrai te kore ezalaki mpena bien te na bokasa Nzambe na nyonso. Papa na Lola apesaka bana na ye kaka ndenge ezalaka apesi nga so makasi yango lelo nalobi te mwa basalamu mwa badedikasi na nga kaka ndenge ezalaka ekozanga te mpona bana Londres wana bazali oyo anga libota. Ata bokomona Petit King lelo te bokomona Alain Kasongo lelo te me bokomprendre ye kaka ke
azali na kati ya famille apesa ntango luta mao nayebi te famille mao luta nayebi te mao gaz nayebi te donc mimi mao famille mao mobimba donc ipo mao bino tu na kati donc mao joli donc bino tu na kati donc famille mao mobimba pesa ntango tolela bino mon président Ibrahim Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte mon leader que j'aime beaucoup donc secte belé toi sur Lozali Marine Tumba bébé Bransard esengi pena bomona ye sikoyo petit king me voici là je suis toujours avec pourquoi idéologie ne tombera jamais pesa ntango ne makambo Ibrahim Nzambe na nyonso vision yango donc nayebi te mokonzi na ngai esi na oloba nini dépa qui chinga mpemba donc voilà quoi les amis de Pessantan on est toujours ensemble Loré c'est la congolaise bébé d'Edas baye baté quoi donc yango zalaka bongo oyebi te donc nzimoka donc voilà quoi on est ensemble merci check